ndeko ngai soki nzambete mais na kufa kala namoni docteur moko azalaki indienne mwasi na congolais moko bakoti na labo bakoti na ye to bakoti na mosiko congolais bimi agangi docteur abisinga benga mopanzi abisinga papa prépare-toi solo na bato basaka cercle nzambo azokanga osande teste ce qui moto aza na cancer mais il niveau à combien les impossible problème nangé commis il y a moi ça zobela et puis problème nangé commis il y a na commis na nyonga changer do barali kamango en tout cas muté en passe malgré papa kufa papa a écouté ka ndambu ya parcelle ateka ndambu ya lupango na ye pour afuta nyonga changer na lali na butu na moni batumo mibale batomi balé baye bazo bisanga babi soki olingi totika okimia tika bazo bisanga tika musuni na biso kindoki eza partout famille nyonso eza na kindoki yana zo bisa moto moko azona nanga kosala ka sentiment te na makambo yo etali spirituel na katikati ya butu nazo koloka baniao na kata na salon baniao nazo koloka na salon baniao. Alors, mbala moni circulation ba puku na katia ndako na bilamba na nga nyonso kolo likolo azokanga na pesi bilamba na nga nyonso na valise na ba sapato akesala nga tok ayela nga ba sac ya fufu domboka mituki kuma okota na bamboka ebele zomona awa ba tombole kenda koma ya ko senga otok na bi okabi bo moto na yo. Chaque fois, on peut conseiller les messieurs et l'équipe. On a dit ça que nous avons sokyo zoba la kotika la tane nyongote. Ndemo zawana monde a ténèbres sobi et localisé pour osana eloko na bango. Azama kambo yebisa yo en tout cas sunga yo. Mais so komi ko yebisa te ko pasteur. Oh. Suna komi na yebisa te na pasteur. A rotambola partout ndeta to ko koma. Et là, la monnaie m'a bé, na coûté rideau rouge. Nda bando ebisanga bino, ndeza boye, papa bima libana na tika na mwasi no. Oh, na bima libana ndeni. Oh non, yo bibana libana to tika so na mwasi. Isikoy, muzane. Nzoka na maboko nanga akoa okufa te. Na maboko nanga ko okufa te, ba ko epo boma ete. Siko bande ko luka tika la kra yemoko po ba luka ba déstabiliser pe ba détruire. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko. Contre Kiko. Nous avons encore la bureau sur de son baya. Aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le réseau par Colibo, tu fais des tenants, tu vas pas mouchard, non, c'est le mot. Non, pas habitué pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni, hein. Moi na mama, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, peba yeba yo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Hey, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Eza mingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela
et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili, bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé tout monde a sous ba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance, na fidélité na Chebiso Télévision de Tolbaka la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na sponsor oya biso, oya sponsorisaka biso awa na Chebiso Télévision, Yesu Christo, ya ndima kopesa mosolo vie, penyon sotoza nango fele. Tata Nzambe, merci beaucoup. Merci mingi pe na maman Emily Setimainga mwasi Nzambe. Ye andimane ko liesa ba orphelin à que plus loin que c'est la bango pe orphelinat. En tout cas Nzambe a pambola yo na nyonso ko sala. Na pesi mbote na maman Lydia Seti, na pesi mbote na Lydie Mukadi, ma femme, na pesi mbote na bana na ngai, na pesi mbote na libota na ngai nyonso famille Mukadi, famille Mamba pe na pesi mbote, famille Musui. Jeff Kalombo depuis Israël na pesi mbote seka ozwami na pesi mbote pe na ba oyo balingaka biso te bandeko ba bolingo lelo toye na 4e partie ya témoignage ya moko ya basai na Nzambe oyo ako témoigner maye komelaki na vie kasi esengeli boye ba ete maye nyonso mosai na Nzambe akoloba awa na émission ezali po ete tozwa un plus e bakisa biso mayele e bakisa biso kondima pe tomona makambo autrement parce que c'est eloko eleki Nzambe te ngana lobaka ete nyonso toza tomona kana se ya mokili nde balobaka tout est vanité esengeli toyeba Nzambe esengeli pe tobanga Nzambe toyeba nini tokotambola na vie na pesi ndeko exaucé kiala o azana sima bilili na pesi pe mbote na ba technicien nyonso na moni Dinish Mosolo na moni Elias na moni pe ndeko Chris na mbelibino pasteur Guillaume moto la Nzambe na pesi mbote. Merci papa Chic to ambi mbote sango nini kolo azobatela biso azopesa biso pema mikolo nyonso nde yango wana elwa motuya na bandi baliboso na yamba yo malingo le na Chebiso Télévision kasi kama biso na Losambo toko na musindo témoignage vraiment tozui position Losambo kolo to pesio merci to commission poza malam zala Nzambe na biso batela biso lokola mon mesano batela biso makila na Yesu ezali ko na biso moto nyonso azolanda témoignage Nzambe azwa un plus au PC délivrance na mabota na bandako moko na moko na kombo na essentiel to bondeli. Amen. Amen. L'homme de Dieu, l'autre fois, tosuka ki na 3e partie à témoignage kasi to continuer zaki sika oyo lobaki. Donc tosuka na 4e fois to kota 5e. To kota na 5e épisode. Ah voilà. Mandako bolimbisa. Donc tozo bana nesko 5e partie ya témoignage. Oyo au kutani na émission oyo to témoignage oyo mbala liboso na bandi okoyi kozonga na ba émission mususu okomona été première partie zali deuxième troisième pays zali na yango l'homme de Dieu to continuer. OK. Kala ndenge to bande koloba na lisungi ya Nzambe eza bana belé ya Nzambe bazolanda biso déjà o balandaki babi esigani to sukaki. To ko suka tango na sali voyage na kenaki na mboka ya Kikwiti donne invitation ya cité Bethel na kenena na sema musala Nzambe et puis na ndenge na kutanaki na mutu moko akota ba science occulte à partir ya ni azaki maître avocat à partir ya Kikwiti alors mutu wana
a commencé déjà na temps moko fallait akufa. Alors bande ko senga sacrifice, azaki na 3 sciences oya bande ko utiliser, abande ko utiliser kabal jif, abande ko sale la science occulte et le mystique des roses croix, puis bande ko sale la exorcisme. Alors ba senga ki sacrifice, nga siko ya partir qui kuiti na tiki moi siko to azobela. Tellement souffrance passé, moi siko to azo saigner. Pour muto bande ko salisa moi si ça que tofi nezo bima souté mais makila nezo bima le makile comme ko bima bato ba bi sur la cancer donc makila siko soka bimi autika la pale autika la 4 grammes alors par jour comment qu'il faut besoin c'est 4 sachets na 4 sachets bazo tiango sur place azatam sur vanda mais bazo tia makila tam sur aza ko la mais bazo tia makila au moins makile mai na tongo ba nezo c'est makila donc to yebanaki na bato ba pesa déjà makila musuku tutile na zamba numéro de téléphone bango donc suki kaka makile sile ba déjà groupe na ye wa bengi kaka allo Patrick Ozab pasteur na zoya azui moto azona ba sachet makila alors na mona il passe tellement souffrance makila chaque jour 35 000 chaque jour fois 4 alors tellement souffrance les cas mingi mais tant ba pesa une invitation na yo voyager alors na voyage on a yo kende na yo kutana na sisi pe mission nanga na vande na 4 églises na cité Bethel na moni garçon moi ko kota non maman moi ko kota maman tango ko kota abi papa na za mwana nga moko za gravement malade nini abi na luka pasteur pour moi nanga aleka na délivrance délivrance ngo eza nini mwana nanga akota science occulte mais ce que lelo ba zo senga sacrifice ba bi soka pesi ngaite soka pesi pe mwana te faut appeler ça $10,000 tito comme à 12 heures. Tu sais déjà 9 heures. Tito comme à 12 heures. Alors, ce qui était, il y a mon oiseau koufa. Alors, maman, et ça là, il est à comme Luka l'église. À comme Luka, à au côté de l'église, on a là qui n'a vendu un cité bête. Là qui a vendu un mouton, on a 4 pans. Donc, on a 4 églises plutôt. Nga moko. Ne maman, on a tout seul naïe. Alors, bah, que bah, juif frère, on a baillé naïe. Alors, qui n'a délivrance sur place. Ne banda mokolona mama wana ayo pesa ngai mbongo ya transport ayo pesa mbongo ya transport abizonga Kinshasa alors la suka kiona tant na yo koma Kinshasa mbala moko mwa mbongo na kinango natali mwasi na yo kokuta mwasi akomi mokie parle toujours donc makila esili pourquoi pour cancer alors cancer moko o batu moko balukaki na nea mokili batu moko ya famille bazoki ba cheki na kati ya ndeko na tuni na famille na bi est-ce que bat baka rotala yo abisinga bat baya kate siko to suka ndenge nini na eko zo mbongo o nazaki nango na bengi ndeko na zaka na Brésil pour na oka sangba bi na Brésil basala ka radiothérapie donc radiothérapie ba bombarder yango pour esala ke epanza na ba zone mususte na bengi ndeko na abisinga bi oui ngamo pe na yebiki na Brésil ayo esalaka mais problème est ça avant ngana bakisa mbongo pour na bisinga za mbongo ndam to luka mbongo ndambu to faire voyager ndeko na yo alors na bengi ndeko na ye voilà à partir ya Brésil pour radiothérapie ndeka na lobaka ah pa na biso za raté na Congo za raté na Congo to na chimiothérapie chimiothérapie so ba c'est chimiothérapie après 10 ans azonga sous malade et puis et même na liwa radiothérapie ezalaka ba bombarder en siko le cancer ils a 3 des premier, deuxième, troisième niveau et puis quatrième niveau. Quatrième niveau des arades niveau souka. Dès que le go là, madame Azaki na niveau quatrième niveau ya souka. Ne la bengi de connaître na bina jinda mambongo. Ah, est-ce que moi ezate bo sunganga à partir du Brésil, ozwa prise en charge de konayo pour ba lukaba pese abisinga bi non, na Brésil ngape na yo ki ba sala kango. Mais avant na sala ngo yo longwa pasteur. Comment ça mène à liloba? Le liboso zouaibo ke ne bomeli ji à pétrole. So bomeli ji ya pétrole à partir à liloba nde sikoyo ba prophète ne ba yisanga soki ngai na bengaye aya soki ayate. Donc ce qui boyate alors c'est qui difficile pour nanga na ki au moins la famille est abandonnée. Et pour bapesinga condition est impossible donc bapesinga liboso to commencer mais la liloba donc to comment mélanger na liloba nga pasteur na kino na liloba na même moi c'est liloba to ba mélanger après ba prophète liloba ba pesa accès neto ye am abenga biso na Brésil na moi que ezaki nzela mo passi et puis lokola alinga kité
Alors to bandi ko vanda, tant to bandi ko vanda, bandi ko vivre ba mystique moko na katanda lokola maman na ye azaka na AVC na ye donc comme na deux personnes bazobela na katanda ko. Donc problème est passé ma casne na ko déclarer na katsa famille na biso moi ezali bazwa maman. Famille na ba jui maman kei. Alors to ko tikala ndeka to bande ko vivre tozo vivre bongo moko mususu na vanda bo téléphone sonné petite sœur nga beninga bisinga bi na moni na cinquantenaire na autant na TV babi bazo traiter bato cancer. Alors vraiment eza chance ça makasi loboke nazaki suna mbongo te nyonso na teka donc teka biloko ndako na bato ya bwaka nzoto bayebi ngai bayebi biloko ndako so na bengi babika pasteur to lingo tekani poto zai sunelo te nyonso ekenda donc bato bwaka nzoto bato na pasteur to to tekani tam suna biba kiti omona baye bazui ba pesinga mbongo ba pesanga bayeba faiblesse nga babeke na obelisa moto donc fona zoka montana so na boy moi babi abiso pe to tiki tokei na tika na numéro na bon so na zana problème na bengi batuninga ozala nini na biso tamsu na zana TV moko mukie ya 14 pouces wana to zongo te donc na komaki mutu moko misérable donc malgré nyonso wana na tika nzambe te nzamba tika ngai te le la maintenant c'est pelanza mazolo balanga toujours Guillaume je suis avec toi ya zo bisa mutu zo landanga pas sinon souffrance na yo ezo l'accepter que nzambe azab ça non Dieu est présent on n'a pas si peu mon souffrance nga lo baka makambo la leki nango papa nanga a vivant côté maman nanga vivant côté et ko sala na zaki na mbongo te na bondi na zui $50 pour ba bisenga ke kuna ba sala ngo gratuit voilà na juillet to zui taxi express de ko comme en hôpital de cinquantenaire tant to comme na cinquantenaire ba bisenga ba bi fiche eza $5 na sali si fiche alors na fiche ba bisinga babina kene na guichet o ya bata gynéco na kene na guichet ba bisinga futa $35 na zuna futi $35 na bisi fio na guichet na bimba menga ba bisinga c'est gratuit abi papa so moni mo été ozonge talaka makamba biso eza ofele siko na zuna pesi $35 na matomati na ye na ascenseur to komi to vandi to koti papier na biso to vandi muke to ozela po ba benga ba pesa jour o bombarder cancer alors to vandi mbala moko ba yeko benga ye to ba benge to koti na moni docteur moko azaki indien mwasi na congolais moko ba koti na labo ba koti na ye to ba koti na mosiko congolais bimi agangi abi o nini docteur abisinga benga mopanzi abisinga papa prépare-toi. Solo na bato basala cercle nzambo azokanga. Abi solo na bato basala cercle pour monsieur. Vous allez sous-jeter. Ngabi docteur. Moi ça vous allez sous-jeter. Abi ou soit quand de boza siko ngabi mais na yokaki abo bombarder. Abi te ato bano bombarder te tozo sala tester. Ceux qui montent dans un cancer. Tozo bombarder te c'est que tant bolandi publicité bolanda ki bien te. Tozo bombarder te tozo sande tester ceux qui montent à na cancer. Mais il y a un niveau comme les impossibles. Ne abandi ko lobana biso ka ne ba bisenga na clinique universitaire. Abinde boza bototi na bino na Inde. So makambo ya Inde déjà tellement mbongo ezakite na bisi docteur na bi merci. Tant abandi olela ye abimi na salle abimi na nini na labo azalaki tant abimi abisinga bi olela nini. Abi kolela te soki na kufi batela bana na ngai na famille na nga ba komate pour famille na nga bazo bomanga. Alors na bisi na bino olela te to bimina ye tant to bimina to komi na ndako to yiko fana mbongo esili vie comme compliqué mais la bande ko sambela nzam nazo te sango malam nazo luka nzam e ko koma na tamoko tellement passer les cas makasi ba yiko tali sanga ba yiko la sanga de comment wabiye a traiter sous cancer makasi ayo senga mbongo asenga $2,500 pour a traiter cancer yeli subabi za suka donc na tuniende ni osabo ko kabiteza bokoko te abindeza na eza traitement na le pesa ka biba eza ka ba makasa o eza awa to ando sa abandi traitement tant abandi traitement et ça li penza lokola esimba mais ce que avant na zwa mbongo wana na kenda ko defa mbongo et pas changer mo pona zara isusu na ninte changer tano ay lokwa ba ibe makamnanga
changer aibisinga bibo ndenge zaboye opesa mbongo nanga tel jour to solo lina changer to solo na changer na bande ko signer nyonso pour sauver kaka bomo ya mwasi alors to solo na changer et koleka et comme mikolo fana pesa mbongo na pesi mbongo te et continuer sus mikolo na pesa mbongo na pesi mbongo te eleki su mikolo fana pesa mbongo na pesi donc na komi na problème nange komi ya mwasi azobela et puis problème nange komi ya na komi na nyongo changer donc na komi kotambola na kobanga donc komo tambola na kobanga problème eyelinga makasi mais na banda toujours ko sambela moko mususu na okaka pasi pe na okaka souci pe asona mon père moko mususu na koma na kati ya lopang place na maneko na komi pa na biso na yo kende pa na biso tant na zo expliquer bango na okokate ba bisinga ba papa yo sambela nzambe zwa makasi comment nzambe akotiko na binzamba tikinga te nzamba tikinga te on a zo mutu moko nzamba tikyo te nzambe pa kotika yo te quelque soit ba problème aux autres traverser mbala moko ton papa bisinga bino mbongo ya changer comme belé mais kende na ibiki na ofuta mbongo wana alors papa pazaki ne lo tellement pas seleki souffrance seleki na ko zonga ndako nzoka eloni elekaki na lobaka likambango en tout cas mutema pasi malgré papa kufa papa aye koteka ndambu ya parcelle ateka ndambu ya lupango na ye pour afuta nyongo a changer ne ba ko expliquer nga babi omoni sota ba changer o kenda kota na bango baza ba changer et on a pesa pe mutumo conseil bango ba pesa bango ba defa elo te pa na bango baza système wa benga nguma le système nguma baza nango ce qui net au défi mbongo simise mutuka apé sur tam sur $200 bien plus $300 yeba ke mutuka wana okozwango te donc un système ya nguma akoluka nini nguma akomela yo akomela yo aussi saba nyongoti okoma na nyongo moko na niveau moko impossible nde eko salake bazu ba récupérer donc so défi mo pas chano dans la difficulté ya opesa ya futa nde makambo elekelenga papa ya tekindamba lupang azune mbongo afuti changer mais nga siko na vie nanga souffrance peut passe na kome kolela moko mususu na lala papa na lali na butu na moni batumo mibale batomi bale baye bazo bisanga babi soki olingi totika okimia tika bazo babisanga tika musuni na biso so lingi totika okimia tika musuni na biso tike loko na biso mbamoko na lamuki tana lamuki na bandi prière non sambela après quelques jours batumo bauti village batumo bauti village baye ya madame na yo bato madame ba famille bauti village nzoka na village batindaki bango po baya ko enchaîner donc tellement bande ko lokai na nenga butu bazo lokai na ndenge nyonso baozwa ete nde batindi deux personnes bazaki moi sans ba yana leki tant baye bakene biso fa na pas grande sœur na bango to bakene fa na pas grande sœur ayipsinga bibana na baye koko na biso abi bazaba na koko na biso mais koko na biso aluka bundi sanga ndenge nyonso tant bazaka mwana mokie baluka babo banga mais simbate mais bana na baye pa na ngaba ozana sonya okoma parce que pas grande sœur na bango isimba kité ba baby sina grande sœur parce que mbala moko ye a récupérer donc ezaki manœuvre à Satan na monde à ténèbres il y a comprendre Satan na soka linga joyeux a ko créer manœuvre moko ata après des années pour aluka a joyeux donc joyeux bi s'appelle mutumo azola nanga ko sela ka sentiment na domaine oitali spirituel ko tiaka ba sentiment so ba biso ke moto azama B et puis dans le domaine spirituel si les choses ne marchent pas ba suspecter moto nyos oui dans le domaine spirituel domaine à combat ce qui les choses ne marchent pas ba suspecter moto nyos bana wana baye to bana baye et ko sala place babande ko vendre simbité madame ba mo invité ba ngaiba ya vendre ndako alors na kati ndako ba to bande vendre bango jusqu'au nzoka bango pe ba lisusu na force mon susu ya monde ya ténèbres pourquoi pour ba monaki bazo meka ezo simbate do ba ndoto échanger alors ndaku et baby makambo lisusu traitement ou bande ko joie place to futa ki mbongo et baby lisusu si ko so na ebisi na bi bato mi balé na mona bango bien té ayebi singa lo bio no kindokeza partout famille sur na kindoki yana zo bisa moto moko so nanga ko sala ka sentiment te na makambo yo etali spirituel
kosala ka sentiment te famille so ezana kindoki alors tozo continuer ko vanda nzoka bayaki mission OK baye mission alors na ndaku muko mususu to lala to kangi ndaku bien très bien to kangi ndaku ngam to na kanga ndaku mtasuka to sambeli to lali na katikati ya butu nazo ko lokwa baniao na kata na salon baniao nazo ko lokwa na salon baniao alors mbala mona moni circulation ba puku na kati ya ndaku parce que le corps dans le domaine il y a délivrance na bible bloko ne sur la musie malgré akoma qui a sous-souté dans un sous na capacité akoma qui faible pour tous en la place au kendete to tika kana prière to la place au kendete so que na famille mutazati ya sunga libanda na hôpital ba docteur bazongi so na ndako babike boke kana ndako so libanda pe moyo kendeza de so bokei risque akufi kuna boluka bozo encore boya nango mbamona moni circulation bampuku lokwa na yebaki makambo yo etali bampuku na banyao mamona ki banyao na salo bazolela na lamusi abi est-ce que zoyoka andioka na ngina bima na salo bisinga te ko bimate to bandika prière to bandi prière moko na yoki kimia ekoti donc nia opena zolela na ndako to za nia ote nzela koteli ezate mais na kata salon nia wazolela après mukomsu na zakate na bimi na zakate na bimi alors tant na yeko zonga na momba mwa wande bisanga bio wa mobile yo bike azungi mboka na bio azungi nde neske boye bisenga bino apesinga idée mo na sima wa bisinga bike nazwa bilamba nanga akesala troc na mboka na intérieur donc des ans na pesi na ba sapato na bilamba nanga nyonso kolo likolo zokanga na pesi bilamba nanga nyonso na valise na ba sapato akesala nga troc ayelanga ba sac ya fufu na fuka mimba mo na bandiko kolela na bi pona nino sali bonga bi oh mais ayelanga ba sac ya fufu na bi non bamboka ezaka mboka kala ba kesa ba troc biloko lelo mboka mituke kuma okota na bamboka ebele bamboka ebele zomona awa ba tombole kenda koma ya ko senga otok na bi okabi bo moto na yo okabi yo mobimba komo zubi lamba na yo otini na mboka et puis yo moko zolo ba bien ke koko oya bangonde bandai ko luka yo abluka bana bu mwana po azo po boma ko kate mais lelo do mona na pa ke botika le ko ebisanga te nzoka ba ki po ba boma ko kate mais le kola mona ki azaki faible na malade ne ba envoûté à zubi lamba na ye atindi yango na mboka donc totika na o mwasi ya mobala zongi sanga na yeba mbala moko do bitumba eyeli susu makasi bitumba eyeli susu makasi na kominga moso na zo tambola na komi ko risquer même pour la carte prince avant la carte prince France à côté bato donc ba komi ko luka ye bazo lukanga alors et ça li que tellement bitumba prière to bandi prière moko msu pasteur moko ayo zo révélation abiki a passé Alexis na délivrance c'est un vieux par rapport à ngai bon na ministère alors ayo ko tala pa monique le quoi ministère le quoi déjà na comment qui faible pour muto à rapport à ma capacité muto a problème à ma capacité yango bible lobi ba baza fort ba supporter ba faible donc muto yo ato sambela makasi ato na nguya mais soki ka problème koti yo za sous makasité ndai singa bino yana landela ye ba prière nde na tiki pasteur wana lokwa zepe makasi na délivrance ando landela ye mo commission salega délivrance noko na bandelo bakati na abiki pesanga itaba tozana posa taba na biso pesa biso taba parce que noko tanga zoloba mbala moko tant délivrance ici pasteur avant tinga bi ba senga taba ndena expliquer pasteur na bi taba o bazo senga moto o asalaka kinzonzi tant to ngato bala asaka kinzonzi normalement azaki mwasi tanga za déjà na mwana moko to na ke bala normalement faki soko pesa taba to pesa taba moko alors et sali ke taba oyo moto andosa kinzonzi andimaka de taba so biso pesa taba moko sko tanga ndimi de taba atikala ko ebisa biso te so à partir ya wala nde e créer bitumba makashi sko bazo senga taba nde na tuni bato na tuni basana na bisinga suka ozu okepesa taba opesa mwana na yo ou bien opesa mwasi na yo alors na nzela ya délivrance wana tanga bandiko loba bapesa taba et ko sala tozongeli vie normale
to bandi ko sambe la vie normale alors famille na bango na ke ko luka bango na bisi on wi surtout sambe la pona mwasi nazo mona ba senga taba ya nazo ibisa moto azo conseiller et moto azo landanga la conseiller na lo ba on chaque fois na ote peu ko conseiller na monsieur l'équipe na ibisa ki na bi sokyo zo bala ko tika la tana nyongote ko tika la tana nyongo ata li papa so ba senga ki ba bi sapato chocolat pesa chocolat ko kena noir te ba compliqué yo monde a ténèbres obi na Afrique et loko kala ezaka malamu sorcellerie na Afrique ezaka malamu o ba koko na biso ndo selango avec que soit touti mabanga mi balé bo epeli et sali moi moto et ezaka malamu mais lelo sorcellerie na kati ya ba famille sorcellerie nde et komi mabe na kati ya ba famille biso ba noir sorcellerie zana pona ko détruire ata moto aza musika ata moto aza wapi na ndenga kindoki so ba lukio so ko zana Yesu te ba zwayo yango saka makasi et puis yo mutu ozana mwasi bato ozwa ofele to mobala bato ofele na ndako ya ona ina bisayo surtout mwasi ya ona ina bisayo ozape na tante osenga mingi nzambe pesa bana nzambe pesa bo po ndemo zawana monde ténèbres sobi elokaliser ba localiser yo po ozana eloko na bango tika nzamba pambola mutu zolanda biso alors e ko sala tangu kaka makambo esebo na kina kutela isusu na ba parents na ebisi bango na bi en tout cas na okoka isusu te et pas si les qui casse il faut vraiment boluka moye bo solola alors nzoka na mboka kuna bato bakendaki bakeli suko détruire ye makas alors et ko sala a commission avant de mon appliquer ba crise soit avant d'appliquer crise soit appliquer crise naza obligé au sambe la pona ye pour azomba OK de ce qu'a vendu au moins appliquer crise de naza obligé na sambe li pona ye pour azom alors nazaki suna moyen ya kobimate nazaki suna moyen ya ko déplacer te nazaki na plus suna place au kendete tozo continuer ko vanda tozo continuer ko vanda tozo continuer ko vanda muko mususu ndeko mo betelanga li solo ayibisinga bi na yebi ndeko moko aza quelque part en tout cas ye abik sa ba maladie nyos do ndaza wana c'est un docteur bon ba no benge docteur abik sa maladie nyos ngala bi docteur est-ce que bosinga biso mbongo bele mbongo déjà ne souci ayi bosinga mbongo e belete mais aza makambo yebisa yo en tout cas sunga yo mais so komi ko yebisete ko pasteur oh suna komi na yebisete na pasteur na ko zo moi si po anda ko ka susute na jeto tieto zu taxi to komi pour mutu so aza malade azulu ka solution akotambola partout akotambola partout ndeta to ko koma le lo la monnaie mabe na kuti rideau rouge rideau rouge to continue na moni elo mote mais sikoyo rideau na ka rouge salenga bien te tant to koti ndaba ndo ebisanga bino ndeza boye papa bimali bana na tika na mwasi no oh na bimali bana ndeni oh non yo bibana libana to tika so na mwasi négotoze na bi papa bimana libana tant na bimili banda lokola na comprendre que déjà abai que pasteur te na bande ko intercéder na motema azo intercéder na intercéder. Alors, après 2 heures de temps, on a oumeli makas. Oh, azo pe sa traitement. Ne ba bisinga bino na kota. Na yo kota na kuti akange singa rouge. Alors kolo na makomi balé, akange singa rouge na maboko, apakoli ngola. Apakoli ngola. Oh! Mais ça c'est la sorcellerie. Oh nini. Des temps nazo oh papa au siliki obebi sa makamne so na oui na siliki na bebi sa makamne. Mais le quoi ne connaît pas de golem tabete la biso solo le quoi ne connaît ayeba ki mutongo bien oh non papa botikaye ceux qui ozu moi si OK na c'est que to kinelioye so akufi pour awa toye place à solution mais si on solution exacte awa monde ténèbres na monde ténèbres le quoi bayoka ingate alors il sali que basinga na makolo basinga maboko na elongi papa kolengola tant la bimi mbona iboli on santa bisinga bitekota joye de la koti na juillet tomati na mutuka tozo nzoka ezaki collaboration kaka nenga tina bilamba na ye parce que monde a tene bande ko luka ba localiser donc stratégie monde a tene bezara ndeni monde a tene so bazo luka yo ba luka ba ko isayo ba luka motu moko oyo aza pembe na yo oyo aza na esprit ya bien te lokola démon loka sorcier ba ko utiliser moto aza proche na yo moto aza proche na yo ne a luka a détruire yo a déstabiliser malamu
donc monde à ténèbres so atabaza musika net exemple mutana poto monde à ténèbres ngi et atteindre ye ba luka bato bazandinga ndinga na ye o bazana bondoki to bazana esprit mabe alors tango ba koya peine na ye ba suivre cette négociation alors bangonde ba luka ba détruire makasi alors tu ko zonga na ndako tant zonga na ndako ayo ça la crise tango asali crise na sambeli na bandiko sali ba service à huile de aye ko lamoka alors famille ba ye to kutena famille na ba so bino ndeza boye photo lukato kende to ke na famille na bango to ye bandenge ni to ko solola avant ko to ke na famille na bango tata mwasi na bango do tata mwasi ya mama bango do ya bengi lo koko ye mutaya abi mwasi ne ce soit zobela mwasi so bela libala ba kina tike pa tata na ye donc tata mwasi na bango zo mwasi so ke azobela ba kina tike ke bisa mama mwasi so azobela ba kina tike pa ba tata na ye kuma bino bokani mwana oyo tisikoyo bozana nzoka na maboko nanga akowa okufa te na maboko nanga ko okufa te ba ko epa oboma ete soki bande ko luka tikala kaka ye moko po ba luka ba déstabiliser pe ba détruire alors tellement tata mwasi wana alobaki bongo mingi abi mwasi soki azobela abeli makasi ba kena ozongisi na famille comment bino bokangami mwana mwasi bo akotiki na famille donc moto azo ba déjà bongo azo ko senga ye moko mwasi azonga na famille nde sikoyo ba mama famille ba sutuki babi oh babi oui baza na réseau c'est que to joyeux to kende ko zongisa ye na kata famille ngai biso babi non bo kende bongo tenga mutu na nzambe fona sambela alors na kena sambela ju ba temps ba prière na ju ba temps ko sambela de na ibisi bango na bi bon soki na lobi na boya famille pe ba mo lokola naza nasali mutu makasi soki pe na ju na tiki ezamabe alors nde na ibisi on bon ba kena famille ba ibisi nga bo tozo kende to ke jong c'était mais to ke sala to bangi sa famille to ibisi moi sur to bala ki na mbon lokola zobela makasi obino bobombi to kineli bino e bobongisa ye donc pas batabandu na ebite ba iba sala so bon alors tant to komi wana ba tiki moi si nzoka ezalaki schéma ya monde à ténèbres voilà donc ezali ba calcul ya monde à ténèbres alors à côté na ndako batie na ndako mbala moko bandi abandi azoko ka sute estomac kangie passe ya kondi lisusu na niveau moins impossible ndenga sikoyo na komi place na zali na bandi sa makasi na zo ko lesa ye au moins na zoya na lesie pa na ko ka sikolia te na zo binati na famille na ba en tout cas nzamba zo mona na tikala okima na tikala petit kaya tamoko moto na bandi ko landa ye na pesa biloko comme susu na pesa biloko olia na melisie poto biloko na pesier na kena lali na moni ba soda ba policier ba beta sko masasi likolo papa wansko na ndoto ta ba beta masasi skoyo na oki kati na molimo santo ayisinga biso vai na kati na ndako balle perdu so ezuyo okufa so po bimili banda balle perdu zo okufa kota siko entre moi na porte ko kota te ko bima pété mais ça na 4 so ezuyo et so masasi beti e ko tuta na leton e ko kweya ezote so tellement masasi wana obeta na butu donc na ko banga place on a tellement ki mbala moko ba balle esili na zio ata balle morote pa na sutuki na oki pena masasi na matoi na oki sur la cano sur la calibre na oki calibre place oh mais est-ce que ba criminel ba côté parce que mbala moko na bimi na bandi autant na fin est-ce que ba criminel pour na oki masasi donc degré masasi bete de sur la calibre nzoka ba bandi ko rolandanga comment yo o kene rolesa moto obisu de to suite kangi to vito boma comment yo ozo kene rolesa eleki na ye na ebisi na bino ndeza boye na kutani na ba soda na butu abeti masasi abi omoni ndoto masasi eloti abi ngai moko pe babetanga masasi do so ozo ki karabal ye mo mto malade ayibsanga abi so ozo ki karabal olinga kufa na butu ya yango lisusu na keli su na butu na lali na ye komona ba soda bazoya babi nanga baloba nanga babi ye wana mutu to luka ye wana alors ba ndi ko yamba lokola bakutana nga babeta masasi siko molimo santo ya bisinga bi kota na kati ya lupango batama na koti ya lupango moko ezalaki na batami mais tant na batami siko mir ezali na ba claustra ezali na madusu siko na moni mbala moko azui arme atie côté na zalaki a charger tie balle na place
tant balingi babeta molio mosanto yebi singa boy longola lokolo place ozali ça lokolo tourner au mona munduki ekoraté tant na tourner nzoka nazaki na mbeti na koyi penza mbala mona ki masasi beti pa na lamuka noki solo à calibre solo pina masasi eleki na kena ebisi na bino bazo lukanga ba beta masasi na butu eleki lobi na ngoli su na lali na kutela ba soda tourner ezaki ba FARDC ba beta masasi to bangi ba beta masasi ko na temi na porte ba singa porte aussi mais à blender ba singa da blender so ko beti yango et ko protéger yo tant la beti maman que c'est ba beti masasi tout na blender koi na bimi donc pour mes amis na ndoto soka ba betenga masasi ta balle mo ezoinga na ngala kufa partout ou soit nazo tambola na koyemba mon attention ou soit nazo katsa prince mutu ke tutinga ou soit ovandi boyo mona o nzete moko koyi ou soit place accident ezalaki o câble moko boya singa courir kata na ba kufa yo limoza di nombre même ça mutu moko na bandoto no so bande okulota bilo bongo telemela na prière donc au mona tam susu na ngala kuna kufa pe era olia mutu afandi babi non le non tirer le poison le sentiment moi il a tirer le poison a tirer le poison kufi po nini déjà na butu ba betenga masasi ba longa inga et le monde se pela ki po ba tawana nyonso nzamba wana batelanga même na butu nzamba bandaki ko kochenga nzamba zola kisanga ko nyata te ko kenda wate gloire à Dieu yana ina bisa moto zola na biso zola na ngala témoignage o tika nzambe apambola yo continue ko sambela continue luka nzamba kubungisa foi na yote continue ko luka nzambe oh na ngina bisa moto moko oazo penga pona ba pasteur oazo pengwa pona atalaki video moko ba pasteur non ko pengwa te to komi na mikolo ya suka Satan pe monde à ténèbres ba yebi nini ba yebi ke e komi na tambo ko fo ba tu pengwa so ko pengwa pona video ya moto mo songo poza moto tam suyaza aza prédestiné na lifelo mais yote yona na bisa moto moko ko pengwa te continue via le sambo continue via ko sambela continue via ko mikaba ndeko ngai soki nzambete mais sina kufa kala mais si ba bomakinga lokola lo sambo lokola vie de prière partout nzambe abande ko batelanga ngai basala nzambe ba kimenga ba camarade ba kiminga ba singa azamuto ba problème nazaki so na vandi boye na komi ko banga nazo banga tam suba benga na ko fana toute la journée na fongol téléphone te na kina vande sika moko na o réfléchir tam susu souffrance na yo o yo beta ko bike nzamba tikinga tam su ya souffrance te et pozo kamona li solo na ebisa ko na bina ko lata chaussette na ko lata limbi sans pour na terre na ko lata bilamba na bossa ko lata sous-vêtement 4 mais na check yango na bongisaki na bossa ko lata na bossa ko lata single tam so na lati chaussette lo komoro po ba problème eleki tam so mono bimo comme si na bima la tika single na yeko sutuka na nzela na kata bis on a kotaki na monika ilambe bando kamana tout en sima oh mais te single la tika single donc mutu nanga e comme na problème na komaki e mona bosani ke na lieto na liete mais le quoi ba problème monde tele bando luka na kufata na AVC na kufata na nzela vie de prière le sambo na tika le sambo te bangomba na zomata nazo luka sanctification nazo luka ko tambola sembo na nzambe ya nzambe so linga kota likamuna yo tika la sembo na makola nzambe tika na vie de prière nzambe a okende kolongisa yo papa chic donc problème pas si tellement eleki souffrance tellement eleki ba tumsu ba comment on peut s'en ba conseil ba bisinga ndenge zawana alors so moyen zate luka au voyager okene munabi ata na voyager otika madame natika madame ata na voyager alors ata na kewa batumsu ba bisinga ndeko mwa bisinga papa yo za ba nerf solide so ngayo medana sala crise kala babino Dieu savait que bitumba oyo ngala ko iko bundango papa chi eza makamsu oyo ko sanga ko sangote eza makamsu nga ko sa yo ko sala ngote elingo baboy nzambe so ebi bitumba ebi ke yo za la faible ko na bitumba mo boy o kokate nzambe o permettre yote a olingate ebi ke ti suka tentation na yo o kende mais eza bitumba msu nzambe bi songa la bundi yango ebi ke na koka yango mona na côté la Job ayebi si Satan abi omoni Job wana abanga kanga tala Job na zabo. Dieu savait que Job na lolenge azali autika la jamais kokoya tinase alors Job kokoya na lolenge azali bala bande bala 10 minutes petit biso défaut mo réel ko signer que tokomi na suka témoignage ya moi moulaï to ba maman
akufaki to akufaki te nini ekomaki après kobela ya maman ye mokona na se retrouver netani na 6e partie il y a témoignage na bandi peuple de Dieu va retenir nini église ezwami wapi numéro de téléphone mot de la fin pour cette émission d'aujourd'hui. OK, nzambe apa mola mutunyo sur la ndibiso église ezana avenue Bangamelo numéro 7 na commune ya Lemba na arrêt béatitude sur bypass église ezawana elo makasi oyo okoko retenir simba Yesu Masia quel que soit ma problème quel que soit ma kambozo le kalango na yiko zo le ça va tamoko difficile batin en passe kangama na Yesu Masia banga nzambe continue via le sambo via kotuma mbeka et nzambe akolongisa yo na bitumba oyo bazo bundisa yo et puis na ngina bisayo boy bazo luka na nenga liwa bazo luka boma yo okokufa te ndeko okokufa te po nzambe azana yo continue via le sambo vie de prière nzambe akozanga te na ko pambola yo c'est ça. Numéro de téléphone les aliboni 085 plus 243 85 88 17 579. Vous allez pour ça conseil, vous allez pour ça prière. Benga biso et nzambe akozanga te na ko pambola plus 243 85 88 17 579. Voilà. Numéro de téléphone Pézali na na poste télévision na bisowa ou nous en contact na Monseigneur Nzambe benga comme ça beaucoup solo na ye ngai na petit matoni mingi na moto azali na simabilili na moni pas assistance ya Tadin Kalaba donc mon frère confrère merci beaucoup. Merci na équipe technique ya Chebiso télévision na petit matoni mingi na ndepodinige mo solo na modi bongo Elias ndekope Chris na mosala kitoko boko sala awa na Chebiso télévision matoni mingi na babone na biso bonso oyo basabona bandima kota la biso awa na mona vraiment na banali analytique ya chaîne na mona rete ba na ba abonné fidèle oyo basabona ba onde batalaka contraire na ba chaîne biso mona ki batalaka za ba nos abonnés voulais-je dire mais awa na Chebiso télévision na mona mi ba consommer biso ezali ba to bandima ko s'abonner na Chebiso télévision en tout cas nzambe ya pambola bino bolemba biso te ce qui problème ezali to pe remarque ezali na lobaka ete bobenga biso bosala biso ba remarque bopesa biso ba idée concernant chaîne ndenge eko kende et puis ba nyonso mako lege ko leka na mboka concernant ba sala nzambe et sengi to ba ete nzambe ya komi na niveau ya ko dénoncer ya mabe ya malamu pe bazali to sima nzambe to perdre konimate na yebi ke biso ba na nzambe bitumbe ko ya par-ci par-là mais tozana oyo azana sima na biso na pesi pe matoni mingi na sponsor oya ngai pe oya Chebiso télévision oyo na biso te Yesu Christo yende sponsor na biso ya yambo awa ceux qui tozala na succès ceux qui totala botala biso pe eza grâce à sponsor wana Yesu Christo merci mingi pe na molongo na ngai Lidi Mukadi et puis à mes enfants na pesi mbote pe na maman Emily Setimayinga mo Nzambe na initiative na ye ONG Vida oyo eko sunga ba orphelin ceux qui Yesu Christ azongi te tokuta na pour émission asika bye bye. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Ah, les amis, mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le réseau par Colibo, tu fais des tennis, tu vas pas me faire un autre non, il pas habillé pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni Moi na mama, kobukana te. Soko lingi olata, kitoko, pe bayeba yo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Hey, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kassavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749.